On a bien des alaka comme d'hab, roi 15 au Ebika. Au Baébi Baébi, Sandra la Grande, temps normal. Tranquillement tranquille. Nandenga Luanda sigo. Nengo yebe la roi 15. Ba série wana. Na gilelo, mona onde différence neza. Na moni différence vraiment ma cité mais et là mon amoni ba étranger liboso net ba mimi ba sénégalais ba nord ba portugais penate ezai mo rotenga ma mais so ba beta penandinga ça fait déjà du bien na moni que intégration zo fanda na mboka Allemagne za kimia boulot parler. Ah, donc il faut qu'on chasse même boulot parler. Boulot parler. Oh. Biso boulot parler. Siko moko boye na kidi bape. To sape na ba ville mususu ezala net pega na Paris. Auti pe boulot akena akutana baninga na ba développer net ba arène, ba colonne, mais ba côté musu net tikali boulot parler ba kimia belé. Ba ya ba stress belé. Ba mawe belé mundela ningato sa bongo. Donc kuna communauté ne biso za communauté congolaise par exemple de za na Angola communauté na biso sentir que non sona binim roi 15 na ko na pena Congolia sona ke kase na ko Congolia na ke parla na ko ne parle pas. Donc kuna ba mamone za la radio tonde te maramwana eza penza te surtout et ça la passe et ça bamboka mususu depuis pendant na uta kuna tino okebona kutana ngapena mutu mwindu te. Nakuta mpe na mutu mwindu te mais net ba colonne ba aken okuta na batu mwindu mais show penda na Allemagne ezala penda te to kembaka bongo so to moni place mo ba ya misatu 4 basangani oyoki mo bien mais ezala penda te kuna mabena nkunga kuna bena bosana te bana balar bosanga pe place okeduma to za balar to zangi place okerenie to apena forme to zangi pe place olatelango au moins la événement mon collègue mi sa forme n'ande moi mon kété pour éviter événement na pour y aller sous et ça grave je te dis tu souffres quand pour la actualité na biso monde musical bon s'entend par rapport à chaleur et musique congolaise na kati allemand oui penzate to soit kana net tellement to bimate to na wifi butu moye kangama pete to zwaka na net donc biso to ana news makasi ko legale msu to awa msu bino ana bo monitor biso kuna desi to moni nyonso to zwaka na net to sila na ga na net mais que boye pena net ku ba musicien allemand ba ya pena te ba ya pena te po live pe artiste pe non et belete po ça ramena mo boye esprit mboka pena yene tingana ndangu na bafle déjà bika biso na taxi à pamba na bamboko yo na taxi ko tuni de ata musica siko kuno mona no fando tali bozongi si boye oko beta musique makasi te donc kuna balinga biki oko beta musique makasi te moko mona to yanduki kaka ya dans les vides kuno mona to yanduki kaka mona binde sa bongo mbila soko ya yana e donc ngap na fona yoga son na yoka nga shoka la mingi te ba sonner so ba yeto kati. Alors, parlons de la news. J'espère que vous avez un Allemagne. En Allemagne, nous avons Hollanda concert à Fali Poupa, il y a un stade de Martyr. Nous avons Hollanda sous concert héritier, il y a un stade de Martyr. Nous avons Hollanda sous concert, il y a Ferregola, il y a un stade de Martyr. Tout le monde, Nyama Weranson, a outil pour désigner 3 meilleurs artistes et stade. Alors, on a évité parmi la liste, il y a Weranson, ils ont vrai ou ils ont été parce que dans la liste, on a battu Weranson premier, battu Jibin Piana et Basuki na Ferregola. Et Weranson a beaucoup cité Combo ya Fali Poupa. Ok. En tout cas, Yanga Mako City. Akobi? Ako City, Ako Sandeni. Yende Mokonza Martyr. Yebinde Mama Martyr ezalaka. Donc, yé. Azamo konzi nango ye mutatondi sango ebi pasi wana donc tango ye siko ya olobake faire epenzanda sa 3e photo ndimela epo yende mutatondi sango babi no faire à cause de la 3e parce que stade ya Weranson ça la rappelle Tilikolo stade Olobi ya Jibé Piana ça la rappelle Tilikolo stade Oya Lobby ya Kofi Olomide ya 4e position ça rappelle Tilikolo alors il y a faire à mon vide et là qui n'a pas sima Bino Molo Bagano, il y a la 3e personne. Or, le premier, il fallait être à la Fali, il faut la Ok. Ndengo Lobi wana. Oyebike
faire egola atondisaki na sima moi vide ezalaki oui fali pe na se wana moi vide ezalaki faire egola marque bateau ba plein oyo ezalaki na se so bakataka ndambo bato batondisi likolo ape bato batikali ebeti mbamona fali bolongoli kaka bato abotondisi kuna na sima kuna travaux ezalaki nani ye mo gouvernement lobi bato bavanda kuna te kuna eza place ya bambila bavandaki wana place wana ezalaki na sima sikoyo tele déjà totala yango boye bokoma na niveau otondisaka na basima kuna ndenge nini po baa bato ya nsima bino bato babolinga ya nsima ya nsima yebelaka bongo yebelaka bongo batala télé liboso bino intégration te Jésus n'a les padres intégrés. Si je comprends bien, il y a un gaulois, on défend. To beta li solo ayembi batu baleli. Mbila yo sa musala mbila komo lela ye moko. Oyo sa musala akomo lela pe délivrance ezala yo so yeba. Bat bazai délivrer. Bat bazai délivrer. O bakoka ba télémaki. Oh bon so Jésus za oh. C'est babi ke avant faire gol à matara podium faire azaki na réunion moko stratégique na ba policiers o ba sala ke no vidéo etamboli partout les capena bilili o faire na ba policiers ba ke no ngasi na matara podium o fungola porte kolele ba tutu ba kota ba yo fele bongo na te sa bongo te batu ba futaki batu ba som lokuta ekoza sope dans lokuta lokuta sope bakota yo fele yesu va pesa ega le big fele ya Jésus azani muta motema mawa amoni ke toteki de ba biye mbongo deje koto bike ngana sombaki oyo totali yango to landi on internet biso landi na internet to bia kotse combien biloko wana na bike bat ba ya ba copier ata ba loba te me ba copier eloko wana déjà ezalaki bien par rapport c'est la toute première fois tout le monde musicien congolais mais que ça la concerne aux live et puis à Tekimba to pese ba 5 € na biso to sombi artiste a kotisi mbongo artiste a binisi artiste a lelisi artiste a délivrer batu pour délivrance ezalaki guérison miracle ezalaki siko to basuni. Voilà, merci beaucoup. Vous avez Sandra la Grande. Elle va le aussi allemand à Kitina Angola. Les lors bêta les solona Eli Elpo. Na rue à 15 mars. Et ça n'aura moins développement par rapport. Tu présenter la dame la biso moi ça tito moi ça mbisi. Il pas un collègue toujours sur la pembe. Alors moi quelques mots te na bayayo mo kilimo bimbape ba confirmer que Sandra za kona na Angola lona. OK, merci nanu. Na bande ko nango bayambinga. Vraiment mobali kitoko mwasi kitoko choko frappant koto miliki epese kitoko en tout cas bambote belé na Nico Singakuvu Ineji Nzembani Moïse de Jésus lobo sante Karo Kalonji Aren Mobimba bambote belé ba vie musu bavie nanga nyonso na kata nzela mokuse bambote belé dali de colonne to bosanité na pointe ye moko Santiago Grill master boss de boss ye mta simbi séjour na nga koto mwana mbala na solo la bien liaka na ba boss ya mwana moke là je vois le gouverneur bazariski mon gouverneur Ricardo le gouverneur Malou de Vendôme joli de grâce non c'est la bino atara la grande mwana bino ye voilà merci beaucoup bianco bambote belé ye moko Laetitia Emmanuel Zinga bambote belé ya famille nanga Sele Makaya Martha Madine Maman Maria maman motema ya papa Pombolo merci beaucoup.